Bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Soko Talibisomba Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au Talaba Réalité. Tu es copé sous éclaircissement par rapport à dossier Eliane Mbiye. Moi, tu es peli lissus, quel est le problème? Zala branché, n'a pas ça au détail. Tu comme Mbiye a salisi conférence de presse. Ce qui n'a pas pourquoi? Parce que Moutou a outi la conférence de presse Nambiye baza ba délégué en coulisses de Moïse Mbiye. Voilà pourquoi na lobi Mbiye a salisi conférence de presse. Yango biso pe tozongi kaka to sembola lisus par rapport ya conférence de presse o Mbiye atindi Moutou asala en coulisses par rapport ya ba détail ba outi ko pesa pona Eliane. Or conférence de presse oyo Mbiye bauti kosala na Kinshasa na date le 29. Eza conférence de presse moko o ezali fausse. C'est une conférence fausse. Pourquoi je veux dire fausse? Premièrement, eloni nengai na lubanakat. Na kata conférence wana tolandi na olinga ozala penza tranquille na peso ba détail vrai. So na olinga premièrement na ebisa que Eliane azali une fille d'une famille catholique. Ka ando mwe chelio photo na ewana aza mwana akolaki na maboko ba parents akoli na éducation batangisi e classe, ça c'est un. Aza une fille auti na catholique, auti na une église catholique ndenge bakolisa na famille na ye. Par après kaka ndenge bana bakolaka ayaki kozwa conviction na ye ya kokende bon to benga ngoka Bethel pona lo babinzambi nzambi te akende na Bethel ndenge ba invitation eyaka Eliane akendaki na Bethel. Eliane akena na Bethel na 2000 attends, je vais voir pour ne pas se tromper. Nazalapenda juste na eloko oyonga na za koloba. Voilà. Tozongi awa pour dire que Eliane aza d'une famille catholique, ba kolisi na catholique, azui baptême na catholique, ozomona ba photo nde na ochelo anozotala. Voilà donc Eliane Kitoko, je disais Eliane Kitoko akena Bethel na 2017. Na 2017, Eliane Bafeno Kitoko akendaki ko s'intégrer na Bethel, c'est-à-dire ake na église ya pasteur Moïse Mbiye 2017. Na 2017 tant Eliane ake na église ya Moïse Mbiye, Eliane azaki na 17 ans. Eliane azaki na 17 ans. Pourquoi na lobi bongo zala branché tozo ki na détail. Torozonga awa. Na ngaika na pesa wa introduction muke koto wana, c'est-à-dire Eliane azalaki d'une famille catholique. Après un moment, conviction na ye spirituelle et même qui est ake na cité Bethel pa ya pasteur Moïse Mbiye. Mais tomoni na conférence de presse oyo batu ya Mbiye basali o Mbiye asali si sous coulisses. Balobi Eliane tango yaki na Bethel azalaki na 23 ans. Faux et archi faux. Oyebi ezo sala mawapasi na soni. Komona penda tata mukolo vandi olati na cravate na veste. Ozo kosa. Bozo kosa batu, bozo kosa église de Dieu. Na ebite pourquoi monsieur o akoki kosa la conférence de presse ya boye. Aya ko kosa. Na ba date moko o eza fausse na kombo ya Eliane, mais zo sala bien te. Bozo kosa ba mama na église, bozo kosa lingomba ya nzambe. Yaya na ebite ba opesa bato combien pa Moïse Mbiye po ba ya kosala ba déclaration fausse o bazo sala na ba média. Na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre. Omoni eloko Moïse Mbiye asali abeti ba chroniqueur nyonso ya Kinshasa ba kangisi bango ba beti bango ti na niveau ba terre bango nyonso. Bakangi bango nyonso munoko. Alembi atindi basa la conférence de presse. Batu nyonso bayaki na conférence de presse wana eza batu Mbiye. Batu o bazo collaborer na Mbiye. Bangonde baye kosa la conférence de presse wana basangisi ba micro ya ba différentes chaînes ba lancer na internet. Mais c'est malheureux. Na kangi parenthèse pour bandenge clic wana ça veut dire ba bandé non na ko faire taire ba chroniqueur nyonso o ba bandé ko bimisa vérité ya Mbiye. Ba faire taire bango nyonso bakangi bango minoko ba paniquer bango na ba cachot ba brutalité ba kangisi ba mususu. Pour l'instant na Kinshasa mutumo azolo ba dossier Mbiye azate, sauf qu'il faut sokoza mutumo oza un peu puissant ndo okikolo ba mambo Mbiye, mais sokoza un simple journaliste et chroniqueur
olobi mambambi e baye ko lokota bakangi yo directement kasho. Voilà pourquoi bakangi saki ba frère wana nyonso ba chroniqueur bavandisi bango silence bango sko babimi na conférence de presse o basala ki bimi na date à le 29. Qu'est-ce que j'allais dire par là? Conférence de presse wana balobeli ba point o ngana okende ko épingler ngo avec de preuves. Batu o yambi e balobi boué. Eliane Tangwaye na 2017. Eliane azalaki déjà na 23 ans. Je répète à dire faux et archi faux. Mais c'est où yazo sala ba déclaration yako démontrer âge ya Eliane sans preuve. Baza même pas na document moko valable na maboko oezo laksaki Eliane à cette année-là. Eliane à 2017 avait 23 ans. Mais c'est faux et archi faux. Eliane abotami na Ziana pesa o date de naissance ya Eliane. Soki na projecté otala wana ngande na komi likolo date de ya nani ya acte de naissance wana po na boyiba copier ba kendo falsifier après bazonga basala na ngo émission parce que des fois ba ozwaka ba information na ba chaîne ndenge to sali we ba yebi ke non ba sur ces obima na des shows Denar TV ba ozela ndenge na bwaki ba luka ba ya ko capturer ba image. Voilà baza wana baza prêt. Baozi aswenga na boaki ba capturer pour ba kendo sala ba falsification na bango ya ba document. Voilà pourquoi na komi likolo ya acte de naissance ya Eliane. Acte de naissance ya Eliane abotami le 6 juin 1999. 6 juin 99. Toke na onde ngwana po bande comme soupe ba comprendre. Eliane abotami 6 juin 99, ça veut dire 6 juin 1999 Kinshasa. Date de naissance ya Eliane Ngwana. Acte de naissance na Ngwana na projecté wana po mona. Acte de naissance wana ndenge za wana mutoki ko falsifier ngwa zate po numéro ya acte de naissance wana ezali. Côté zala ki enregistré soki bo landeli côté eza enregistré na numéro na makamnyo sozo mona wana okendo kuta ke acte de naissance wana eza enregistré. Eza na enregistre. Ya esika acte de naissance wana bimi nyonso ngwana na tie wana tanga omona. Monsieur Oyalobi, Eliane Azana 23 ans. Eliane Azana 23 ans par rapport à quel document? Oya sali nango émission, oya kesa nango conférence de presse pour que nous bake Eliane a 23 ans. Sur quelle base de quel document? À sali définition ou bien à définir Eliane à 23 ans ou bien à définir Eliane à 23 ans par rapport à quel document? C'est-à-dire bateau bana ba source mon côté. Et ça juste un montage bazo sala pour venir salir, pour ba lukaba, comment dirais-je, pour ba influencer l'opinion publique. Mais ça sala passe pourquoi dossier à Moïse Zimbi et ça dossier moko ou eso sala sonne na église de Dieu. Nazo kama pena comme on a un frère, un papa ou l'équipe pena na écran pour na koya ko défendre impudicité au pasteur na yo asali na église. Mais c'est malheureux, eso sala mawa pasi na soni yaya. Et Salima Wapasi Nason. Ça veut dire Eliane abotami na 1999 na juin. Eliane Tangwaye na cité Bethel, Eliane ayaki na âge à 17 ans. Pourquoi je vais dire ça? Je vais encore vous prouver. Tala certificat ngwana na affiché le au tala. Certificat ou eza certificat ya mérite ya Eliane. Tangu basala ki ba mérite na bango azwaki certificat ou ya participation. Ya ba mérite o basala ki na kati ya cité Bethel ba pesa ki ye certificat o talasko certificat o bien ndenge na tieli o wana bilo nyonso na otia na griffe ngo po bandeko ba yibate ba ok falsifier. Voilà pourquoi na griffe ngo DDTV, ça veut dire des shows Denar TV. Voilà, certificat on eza certificat ya église Bethel assemblée centrale eza sur boulevard Lumumba et Sendwe numéro 6170. Voilà, yango wana première rue Lumete. Voilà, Funa. Boîte postale, ba commune dengo zomo na wana 12833 Kinshasa. Voilà, toza wana te département de formation. Voilà, toza wana ba commune brevet de participation numéro combien? Numéro je ne sais pas, eza 511 ou bien 11, je ne sais pas ndenge muta commune mais sauf que yo zomo na ngo wana et puis eza ya 2018. Bah, livret qu'on a 2018, numéro à certificat Ezali. T'as la certificat où Ezali signé par les pasteurs Mbi. T'as la certificat on a bien dit, on a ton dit ça on a écran au tal. Certificat en moniango signé par les pasteurs Mbi.
Mais oui, signé par les pasteurs Mbi. C'est ça, non? Oh là là, ma ouais, bateau, bah, ça m'a emboissonné. Et puis, nan Moussouskouna, signé par pasteur Mbi, et puis nan diacre Patrick Mbambi. Ouais, Patrick Mbambi. C'est ça. Président diacre Patrick Mbambi. Certificat où ils ont signé, bah, ça là qui une formation tenue du 4 septembre au 14 novembre 2017. Et puis, bah, continue qui le 8 janvier au 15 mai 2018. Ce qui totalise certificat au certificat est là qui une formation de 2017 na septembre. Na septembre wana ezalaki Eliane Autiko kokisa 18 ans à kokisi 18 ans si je me trompe pas, oui. Selon date il y a certificat livré. Ça veut dire Eliane abotami na 99 na juin 99. Certificat oba livré ango na septembre 2017. Première date nango eza 4 septembre 2017. Wana Eliane plus ou moins akomaki na 18 ans. Akomi na 18 ans. 3 mois après, ba ko livrer certificat ou aza na 18 ans. Kokisi 18 ans. Nde ba pesi certificat ou. Ça veut dire ce qu'on tali certificat ou avant ba pesa Eliane. Ça veut dire Eliane ayaki na Bethel déjà à l'âge de mineur. Parce qu'à kokisi 18 ans na kati ya Bethel. Au second côté histoire est-ce que vrai to kangi bino à partir ya certificat na bino. Landa calcul na sali bien na lobiboué. Certificat où est livré na 2017. Na septembre 2017. Le 4 septembre 2017. Septembre on a 2017. Eliane a kokisi 18 ans et 3 mois. 18 ans et 3 mois. Bon, batanyos o babande ko sa la formation. Avant ya banda ko ya ko kota formation. Avant aya ko zwa un titre na kati ya église. Ça veut dire Eliane ayaki na âge à 17 ans. Parce que na limite ke ka na 2017 on attend na septembre mbamo ba kotie na formation. Mbamo ko sali formation pour ba ya ko livrer na ni certificat oh je ne sais pas na 2018. Non, je ne suis pas sûr parce que formation bandai na septembre 2017. Na septembre on a Eliane a commis na 18 ans 3 mois. Tant babandi formation oh. A commis na 18 ans 3 mois. On a babandi formation. Ba continuer formation on a ti ba ko silisango le 15 mai 2018. Ba si formation certificat ezaki livré na 2018. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comprendre lo nengna loba. Est-ce que Eliane tangwa yaki mbala moko ba kotie mba mona formation? Non. Je suis sûr que avant ba approcher a comment na ba titre ya ba formation oyo pour ba ya ko confier ba service o ba pesa ki na ba attribution o nyonso ba pesa ki Eliane na Bethel, ça veut dire Eliane a pris du temps na Bethel. Eliane est venue à l'âge des mineurs na Bethel. Vrai ou faux? Si tu n'es pas d'accord avec moi, ça la ba calcul ndenga na lobi na afficher le certificat na po yo ça la calcul. Eliane est né en 1999. Est né 6 juin 1999. Eliane est arrivée à Bethel en 2017. Voilà ndenge bango balobi 2017 oui tondimi 2017 wana selon certificat azalaki déjà wana komi na 18 ans 3 mois. Est-ce qu'il y a qui mbala moko na 18 ans 3 mois na wana mbala moko ba kotie na formation une personne que vous ne connaissez pas à l'église? Non, yaya, tous à la bas réaliste. Ça veut dire Eliane a pris du temps à l'église pour y accueillir banana pasteur, pour y accueillir na ba attribution au ba pesa qui une église, ti aya ko leka na formation pour y accueillir na 18 ans. Ça montre que Eliane est venue en Bethel à l'âge mineur. Vrai ou faux? Je n'en sûr qu'il y a une explication à péché comprendre. Toleki na page oya kolobake Moïse Mbiye c'est un pasteur mais un orgueilleux qui ne veut pas avouer ses péchés. Mais tandis qu'il y a à côté abiso na église que non, il faut kosenga pardon ya masumu. Mais Moïse Mbiye alingi kosenga pardon te ponani. Et ça la mawa passe na soni. Pourquoi tu na ba démonstration o to laksabino ba certificat de naissance, na ba certificat de mérite ya Bethel. Mais tant bazolo baba na preuve mon côté.
Monsieur wana oyo asali conférence de presse yambi na Kinshasa. Azosa la conférence de presse atikali kobimisa ata document mon côté. Nyonso ya lobby c'est verbal. Nyonso oyo ya lobby c'est verbal atikali kobimisa ata dossier mon côté. Donc ce sont des scénarios montés à toutes pièces contre Eliane. Voilà pourquoi tu as démontré Binosco avec tous les preuves. Ce sont des scénarios montés à toutes pièces contre Eliane. Juste pour comment dirais-je, baby sa mémoire à Batou, meka ko influencer sur les dossiers au niveau de la justice. Or c'est faux. Basali conférence de presse, monsieur wana ndenga bandi koloba na ndenga silisi na moni document prouvé. Rien. 0 sur 0. Or par contre, dans la question acte de naissance ya Eliane a botami le 6 juin 1999. Eliane a eu premier certificat ya Bethel. Il y a formation au Babanda qui na 2017, na septembre 2017. Septembre 2017, Eliane a qui na 18 ans 3 mois. Il y a un émission où Eliane a qui mbala moko 18 ans 3 mois na septembre 2017. Mbala moko ba lekisi na formation. Mbala moko ba attribuer ba poste nyonso azaki na ngona église. Non. Il y a biso tout au sambela na ba église. Pour ba attribuer yo ba poste na église aux amuto yo umeli. Aux amuto yo mérité. O ba tali conduite na yo ba moni ko mérité dans l'église, ba ki ko attribuer yo ba poste. Ça veut dire que Eliane ayaki na Bethel à l'âge des mineurs. Elle a tout consommé son temps yaki mineur na Bethel jusqu'à devenir majeure na Bethel. Clair et net. Ce qui Christian Kende a ba défense à lokuta ya okene obimisa ce qui ba certificat de décès ce qui ni ya ba matanga. Ça ce sont des histoires de pièces montées entre banguna ba Moïse Zimbi et juste pour ba pesa moi flou moko boy na ba éclaircissement oyo. Ça veut dire que Christian abandaki seulement pour éviter. Christian Zoluka s'est échappé dans le dossier à viol sur les mineurs. Voilà. Yango bake ko luka ba bloko ani nyonso ya kosala ba pièce montée pona ko lobaki ayaki majeur na Bethel. Ayaki majeur na Bethel na façon nini. Parce que âge à Eliane soki to calculer no temps o ya zoli certificat ayaki majeur il y a 18 mois, il y a 18 ans 3 mois. Ayaki mbamo ba kotie na formation sans que ba yeba Eliane nazanan. Ba zwa kita ya ko connaître Eliane nazanan. Eliane a pris le temps à Bethel. Ba moni conduite na c'était une sœur qui se respectueux. Voilà pourquoi ba attribuer fonction so ba pesa ki na église. Christian na pasteur na MBA basangani. Ba bangi question ya viol sur mineur. Tu comprends ba bangi question ya viol sur mineur. Yango eloko basali na MBA ba ke kangana. Babi ya question oyo na yo Christian na ngambi. Soki to sali erreur ngana o toke makala. Voilà pourquoi Christian na MBA ba ke sangana. C'est malheureux. Tolongwe na point wana ya koloba ke non. En fait, tokangi parenthèse ya problème ya âge ya Eliane o ayaki nango na Bethel. Eliane ayaki na Bethel à l'âge des mineurs. Si akoma na batan o ya komi nango po ya kokoma na 2018 ayeko kokisa 18 ans kuna na kati ya nani ya Bethel. Clair et net. Clair et net. Clair et net. Le reste, yo mo luko comprendre tozong et suna ba détail mususte pour na garder pe crédibilité ya ndeko mwasi mais question ezaka ke to luka to comprendre ndenge histoire eza. Na kangi point wana toke na deuxième point. Eliane abota to abotati. Tata oya sali conférence de presse na Kinshasa na date le 29. Moïse Mbi atindi tata oyo basa la conférence de presse pour ba salir Eliane pour dire que non. Eliane Abota, tout ça, Abota depuis l'âge de 14 ans. Eliane Assi Abota, c'est depuis l'âge de 14 ans. Eliane Abota a déjà un fils. Ah! Eliane a un moine yaya. Mais avant ça la conférence de presse, Luka qui te se renseigner bien. Bouzoya koloba biloko towa. Car ne baloba na portugais, bande konabiso a portugais balobi towa. Você fala towa. Oui, donc des sottises. Eliane n'a pas un enfant. Eliane n'a pas mis au monde. Eliane n'a pas un fils. Non, jamais. Faux et archi faux.
Le fils o bozo benga mwana ya Eliane. Aza mwana Eliane te. J'affiche encore son acte de naissance. Yangwana na affiché toujours barré sur DDTV pour ba yibate ba rozwa qui est falsifié pour ba sa maramba linga basala. Komba mwana o boza nango polémique na conférence de presse na bino bouti ko sala. C'est un appel sabino komba mwana nyonso po boyeba. Boza nango pe lorote. Komba mwana ezali kitoko bafe no kamanda Placide. Kando mwe na che bébé o bébé kitoko. Bébé oyo Placide acte de naissance na yangwana na che zelanga natangelo acte de naissance na awa. Poto ke na bino pena molo to kanga bino na maboko be escroc. Bozo défendre diable, bozo défendre guégué, vous irez en enfer tous. Toi et ton guégué là, vous irez en enfer. Yoka, des choses d'Enar TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des choses d'Enar TV, des choses d'Enar TV au centre. Yoka natangelo nani acte de naissance ya mwana obake na ona polémique. Mwana o bozo laksa na TV bozo benga e mwana Eliane. Oyebi ke bino ifo bakanga bino bo sala ba crime ebele. Oyebi ke ko sala ba fausse déclaration na mwana mutu. Eza déjà infraction. Parce que bébé o ndenge bobimisi na ba écran bolobi ke a mwana Eliane. Nzoka za mwana Eliane te za ba fausse déclaration bo sala c'est une infraction, c'est punissable. Mwana o bozo mona o bébé Placide assez akoli. Aza susu bébé tende bo moni na ba photo Placide akoli. Bomona ki na ba image mususu lekaki aza leki ya Eliane ya suka kombo na e Placide na pesi o kombo na e ya mboka yangwana nde na tangeli yo vraiment tokei totanga na document ya bébé oyo bébé Placide abotami na Kinshasa. Bébé oyo na acte de naissance na yangwana nche otanga so komona bien tenga na koede yo a otanga. Papa na ye ba fe no kamanda ka ndenge webi kombo ya papa na kotanga ba identité na ye nyonso te po bandoki o bakoyeba. Mama na ye ndenge boyebi kombo ya mama na ye tuza nango posa penza te, tuza na besoin ka to kende ko éclaircir problème à bébé o na kati ya dossier ya Eliane. Voilà. Kaka ndenge na affiché le acte de naissance na ye wana ozomona bébé Placide abotami le 18 octobre 2013. Nommé Kitoko Bafeno Kasanda Placide, fils de Bafeno Kamanda. Tata botami na Kisangani, tout ça na otanga date de naissance na yete, to leki ango profession na ya zalaki employé, résident na lingua la tokotanga adresse te nazo barenyo so wana bomona te, et de Kapinga mama ya Eliane. Et l'autre c'est un posa ngwana acte de naissance ya bébé Placide ngwana. C'est-à-dire bébé o bazo benga bébé ya nani ya Eliane. Mais pour nani bozo nga bo bébé sa vie ya Eliane. Oui, pourquoi balobi biloko nyos? To chité na expliquer pourquoi basali biloko. C'est-à-dire bébé o ba oloba mwana Eliane, non, Eliane abota te. Comment mwana loko Eliane ki bota na 14 ans? Oui, moi c'est akobota na 14 ans, je sais. Mais pourquoi beaucoup zo ba information moko fausse bokela tsa mutu? Les informations montées à toutes pièces pour salir la personne d'Eliane. Mais comment vous défendez Guégué? Comment vous défendez un pasteur impédique? Comment beaucoup n'ingaka ke bo salir vie à Eliane na biloko ezangitina? Bébé boya relaxa na TV, o to kendaki na esika Eliane na vandaka, to tuni batu tout ça. Yo kende ko tuna information mutu na nzela. Ça c'est quel genre d'investigation bino bosali? Bozo kende tuna ba information ya Eliane na nzela na balabala. Adresse eska bavanda ki yango na ba acte de naissance nyonso na laksibino. Moi na ona na acte de naissance ba komi ke o fils de Eliane Bafeno Kitoko. Non. Fils de Kamanda. De Bafeno Kamanda. Et de madame Kapinga. Yo moni kombo Eliane kuna. Bah, fausse information au beau ça là, vous croyez que ça va influencer sur quoi? Sur rien. Ça va influencer sur rien. Et ça li mawa passe na son. C'est-à-dire bato tinde ba sali ba pièce na bango ba monter ba biloko moko ezanga tina. Ba ekolobaka andengwana wa. Et ça li bien té. Et ça li son. To kiti na problème a kolobake. Eliane aleki na délivrance pas pasteur Wale ça. Oui. Eliane a passé à une délivrance. Obligé. La personne d'Eliane devait avoir une délivrance.
Parce qu'Eliane avait affaire avec un géant. Avec un démon, avec un géant démon. C'est juste qu'Eliane a la délivrance. Et délivrance, oh Eliane a leki, en pour na kolobaki, a ke koleka délivrance pour na kolobaki, a koselimbi et makambu. Non, vous interprétez mal les choses. Eliane a sali délivrance par rapport à son âme. Eliane a sali délivrance par rapport aussi à la demande de sa belle famille. Eliane a mwasi ya mutu. Bientôt Eliane a zobala. Vous serez confondus. Eliane a mwasi ya mutu. Quel que soit les cas ou conditions ya ba vague union so eye. Eliane a comment dirais-je, a son fiancé. Eliane a un fiancé na ye, quel que soit les cas ou conditions ya ba problème union so oye bimi. Je répète à dire, quel que soit les cas ou conditions ya ba problème union so bimi, Eliane a quelqu'un. Eliane a zana mobile ou azobala Eliane. Si Dieu levait dans le pays des temps, bozo mon Eliane ou anazola ta voile. Yoka, au moins pas problème nyonso ekweli Eliane. Nzamba lingaika ke Moïse mbi azala dévoilé à travers Eliane. Et sa mission au Nzamba yebaki ke ekosala ma partir ya Eliane. Oh non mais Eliane a sali sa personnalité, a sali sa dignité. Non. Dieu tout-puissant sait comment restaurer nos esprits, restaurer nos âmes, restaurer même nos vies sur terre. Dieu est capable. Et Nzambe tant apesara mutu mission pour nasuka abandonner était. La mission d'Eliane c'était pour sauver les âmes. Et à la fin, elle sera restaurée par le Seigneur. Elle est restaurée par le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant a restauré son esprit, son corps et son âme. Voilà pourquoi elle est passée par la délivrance chez le pasteur Walesa. C'est tout à fait normal. Par contre, lui-même, Eliane avait plus de doutes avec les pasteurs. Mais au moins, belle famille n'a du fait que Bazan a besoin de moi si on a qui na libota na bango. Elle doit passer par une délivrance. Même si ce n'était pas pour sa belle famille. Mais Eliane était consciente que non, il faut aller à la délivrance quelque part. Même si ce n'était pas le cas pour la belle famille. Elle était consciente qu'elle avait fait des choses avec un guégué, elle mérite d'avoir une délivrance à côté. Mais c'est clair et net. Bolingi bo interpréter oh non, ake ko bimsa ba vérité pas ya pasteur ou aller ça. Au moins ni makambo loba keza ya lokuta. Comment vous interprétez les choses que vous ne maîtrisez pas? C'est par où vous ramassez toutes ces informations? C'est par où? Vous les ramassez où? Vous ramassez n'importe quelle information, vous pouvez collectionner dans les médias. Oh non, Eliane est partie faire, comment dirais-je, elle est partie passer une délivrance chez le pasteur Walesa. Et Eliane a tout dit que non, tout ce qu'elle avait dit est faux. Ah, bino. Batouambi et Bouza ma casse pour monter les informations. Vous êtes fort. Et ça fait pitié, na yo mutozo défendre Mbi. Tu défends Guégué, tu défends un diable. Tu défends les œuvres d'un diable. Mon frère, tu seras puni. Dieu va vous punir. Eliane a mwana ngombe te aza mwana mutu. Abotamaki na tata na maman. Parents mota kolinga basala mwana na ndenge basali Eliane. Et quand vous vous défendez les mal, vous défendez les diables pour détruire la personne d'Eliane. Dieu va vous frapper ensemble avec Guégué. Clair et net, yo lingna koso ponanini. Vous serez frappés. Parani na kolinga mwana basala ne basali Eliane. Vous venez dire de n'importe quoi, des sottises. Dire qu'Eliane a un fils. Non. Eliane placé dans un lait qui a Eliane Yasuka. Bah, information sur Eliane est allée confesser chez le pasteur Walesa pour dire que tout ce qu'elle avait dit pour Moïse Mbi est faux. Ah! Qui vous a dit ça? Eliane est partie chercher sa délivrance sous recommandation de la belle famille naïe. Balobi maman du fait que toza na posa ya molimo na yo, toza na posa ozala lobi maman bana na biso, tu dois passer à une délivrance. Et quel que soit les cas na lobi que ceux qui zaki ata pour na belle famille na été, mais Eliane était obligée de chercher la délivrance parce qu'elle a affaire à un guégué, à un démon géant. C'est clair et net. Attention que zaki pour na belle famille na été. Eliane, il fallait que ça ait délivrance. Même les mamans le savent. Ba maman ba bien que moi na biso moi si il faut ba sambele la yé.
Parce qu'elle était au main d'un guégué. Claire et net, olingna ko saponani. Olingna ko saponani. Olingna ko saponani. Botika ko sala ba diffamation moko boy contre Eliane, ça va rien payer après. Et je regrette à voir que Moutumo va payer un 50 €, comment vous bengango, un 50 $ à Kinshasa ou bien un 100 $, tu passes devant la télé pour dire de n'importe quoi, pour aller dire des sottises. Non. Moi, tel que celui-là, personne ne va me payer après ça. Et personne ne m'a payé pour ça. Je le fais par l'amour de l'Église. Je le fais par amour d'un frère et sœur, par l'amour fraternité entre Deschaux et Eliane. Rien que ça. Personne ne va me payer après ça. Eliane, c'est ma petite sœur, c'est tout. C'est une sœur. Personne ne va me payer après ça. Et j'ai rien reçu comme paiement. Pendant toutes ces émissions que j'ai fait pour Eliane, personne ne m'a payé pour ça. Mais tout ce que nous défendons, c'est la vérité. Nous défendons que l'intérêt de l'Église. Mais pourquoi bato agege batambi eboling kondimererte? Et là que bomi Moïse Mbie na dossier au orgueil. Ce qui Moïse Mbie a qui orgueil était mais problème est commis boété. Mais quel que soit ça qui orgueil ou pas et ça qui sa fin parce que c'est Dieu qui a voulu que misala molile bimana poisa. Okobo ya ndengenin. Quel que soit les cas ou conditions fin à Moïse Mbie est commis et senga ikake zalawe parce que Dieu a mis terme à l'obscurité qui est dans Moïse Mbie. Dieu a mis terme à un mensonge au Moïse Mbie à kenango na katia église na sima Bible. Dieu a mis terme, Dieu a mis un point. Abimisi misala gege libanda. C'est juste ça. Voulu ou pas nzamba linga ikake Eliana leka ona ponyo se bima libanda. Eliana zaka ke instrument o nzamba saleli po aleka na esika ona misala ya gege e ya kobima lelo poto yeba. Rien que ça. Eliane n'a pas un problème. Il y a koloba que Eliane avait sa vie avant à salaki boina boy mais oui, aza mwana mwasi. Aza mwana mwasi. Eza na basi babala bango vierge, eza na basi musu babala bango viergité. Eza na basi musu po ya kozwa libala chanza plus de 20 000 balles. C'est sa vie. Osa na ngonini. Basi tobala na mokilio. Bango nyonso tobala bango ba vierge. Tozwa basi baleka na mibali. Mais c'est également ce qu'il y a na salaki vie na ça dit quoi? Ça dit rien. Ce qui est ngolo bakelia na zaki na ba vie na avant, ndé yango raison oh il faudra qu'il mbi azoya sakana na c'est ça la raison que vous donnez en bi. Parce qu'Eliane a connu les hommes. Allez, donc Moïse Mbi avait raison de jouer avec Eliane, de faire tout ce qu'il a fait avec Eliane. Donc c'est normal parce qu'Eliane a connu des hommes avant Moïse Mbi. Mais comment vous raisonnez? Vous raisonnez comme des bêtes. Nani ebiso ke loko a moi si a une église loko la yeba ide mibali ya le pasteur azana ina droit ko coucher ndenga lingi atafu na ndenga lingi pour moi na moi si wana yeba déjà mibali. Mais vous raisonnez comment? Vous raisonnez comment? Moïse Mbie c'est un pasteur. Est-ce que ba acte au Moïse Mbie ça les a ba acte au pasteur qui ko ça na kati église? Mais to ça wana, to raisonner un peu bien. Et ça ba acte au pasteur encore ça en église, hein? Moïse Mbie a son dimate bato ba sali ba conférence de presse à l'okuta ko loba que non, il cherche de l'argent derrière Moïse Mbie. Mais to tuni ba audio o to ça qui nango ba émission tour eleki. Ba audio na ba ki nango ya négociation ba avocat Moïse Mbie o Moïse Mbie atindaki. Moïse Mbie a délégué ses avocats na famille ya Eliane pour ba kende ko négocier ba pesa bango mbongo tout ça pour ba zipa marambo ici là ba le kana caméra pour démentir c'était par rapport à quoi? Mais bilo muso esengeli to comprendre. C'était par rapport à quoi? Parce que Eliane azaki super. Je ne sais pas, la reine de la RDC, c'était Eliane. Il y a un Moïse Mbie Azala qui, je ne sais pas comment, a tindeli bon mot gratuitement. Bopé, ça parce qu'il y a la reine de la RDC. Non. Moïse Mbie a tindi ba avocat na négociation par rapport à ma mnyoso ya yebi Azala qui Eliane. Je ne crois pas que Nenga na vandi à Moutumo kwa ya kosilangaka ba chantage moi lokutanga na tale na misu non. Na mutema mabe o Moïse Mbie Azala ngo Moïse Mbie Azala mutema mabe ya suka. Na mutema mabe o Moïse Mbie Azala ngo ndenga kangisi batu nyonso na Kinshasa. Mais pour nani akangisa ki Eliane te parce que tout a commencé avec Eliane. Si réellement que Eliane a bandé ko lobabilo a lokuta na mutema mabe o Moïse Mbie Azala ngo Eliane wana medeo tozo lelaya Azana makala mais les autres tozo lelaya Azana makala. Mais la première des choses, Moïse Mbie a délégué ses avocats pour dire que non, Bokendo pese bon, besoin passeport nae, te faire voyager, abima libanda, pour te calmer, à l'obabilo, quoi, linga lobate.
Et il faut que ndenge type wana nani abandai koloba na kati ya voiture délégué wana ya Moïse Mbi. Alobi toye rapidement avant 48 heures parce qu'Eliane a promis qu'elle va tout dévoiler dans 48 heures. Voilà pourquoi toye en avance pour dévoiler te. Ba audio wana ezali si y a possibilité na kozonga na ba émission to ça la révision ya ba audio wana pour vous confirmer les choses. Sauf que yebi ba audio wana ezana ba émission il est qui? Pourquoi Moïse Mbi avait envoyé les gens pour négocier? Pour avoir un vertige, il y a nini. Pamba kaka boke zebela mbongo ndengwa boke négocier bo pese Eliane par rapport à quoi? Na mutema mabe o Moïse Mbi azana ngo j'insiste. Soki makambo ezaki ya faux, mais les Eliane ba eko lokota prison. Na mutema mabe o Mbi azana ngo. Mais Mbi était au fond. Il était dans les chaos, atindi batu boki ne négocier. Et simbité. Heureusement que ba audio wana etikali. Voilà toza wana. Nyonso wana ezaki pona nini? Parce que Eliane azaki super. Yango Moïse atindaki ba avocat na mbongo po Eliane a super ba ki ekabele mbongo. C'est ça. Vous devez comprendre. Il y a eu des choses. Otoko répéter susté oza au courant. Qu'est-ce que Moïse Mbi a fait sur Eliane? Maman obo benga Mireille Mukeni wana Mireille Mukeni ou bien Mukeni. Moi je ne suis pas de leur famille. Mireille Mukeni to Mukeni. Voilà, yewana kaka. La dame là est dangereuse à Bethel. Ayebi ba mambo belé ya complicité ayena Moïse Mbi. Bazo détruire ba na bino na kati ya Bethel. Maman on ayebi mamni ba osa na ba na bino. Maman na yebi ndeni alongola ba fille zemi na église à Bethel wana. C'est une dangereuse. C'est une serpent ancienne na kati ya Bethel. Maman na Mireille Mukeni. Et salima wa pasi na soni pour na ba pasteur ya boye na Congo. Mais là, on a regretté pourquoi le dossier Oezo Oumela. Tout le monde pasteur moko na États-Unis d'Amérique, même cas avec Moïse Mbi, est toujours viol sur les mineurs. Viol yabaser na église, ba condamné 8 ans de prison. À quelle prison? Tout le monde qui est derrière les barreaux. Et ça là qui bien parce que ba tout bas la satisfait na ba des mois boiso ki bazo bebi sabana na ba église. Mais pourquoi NRDC ça traîne? Oui, j'ai dit oui parce que bazaï na ba grève, mais actuellement ba grève ici, dossier à Eliane et Zongi en cours. Zala branché oyeba e bandel na souka ya dossier one que kenena ndeko souka. Soko talinga Leomba Liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne Des Shows Denar TV Otala ba réalité. N'hésitez pas à aimer votre émission, commenter, partager, vous pouvez sa information na bande comme susbayeba. Ndenge nini Mbi azolinga avant de sabat nyonso kimia par rapport à dossier na Kinshasa batutu ba bangi dossier opo ba kangi ba te belé ba beti ba te belé, personne n'en parle. Yango moni ba olinga ba vandi batutu silence, bango ba yeba bimina ba conférence de presse na bango lokuta. Yango toyo ko laksa bino pe ko démontrer bino ba preuve nyonso o eza na kati ya dossier gi nani. Ba preuve nyonso o eza na kati ya dossier ya Gegembi et notre sœur Eliane Kitoko Bafeno. Donc voilà, la réalité est là. Moïse Mbi n'échappera pas à ces dossiers. Ce qui justice wana sali vraiment musala ndenge sengele zala équitablement. Moïse Mbi ne peut pas échapper. Jamais, jamais et jamais. Voilà ezala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission Ezakoya. Ciao.